Ouais, bandeko, tous ces messages où ils allaient très grave, très grave pour le peuple congolais. Tout le monde ba flacon moko, ba kitisi na Congo, ba flacon wana ils allaient très dangereux pour na bana Congo, ils pour na ebuma bana Congo. Tu yebite, tsoki ils congolais alingrande kone congolais te. Comment congolais ko ni mabuma bandeko na ye bandeko na ngai. Vraiment, ils allaient pas si mingi. Na komona biloga boye. Ba masque empoisonné koti na Congo, bandeko Congo bo zo ba masque wana te. Ba comprimé. Oyo watiki kilibino watindele pa ya docteur Muyembe. Ezaba flacon ya mabe. Ezaba pirate oti na Chine pona ko boma ba congolais. Mais ba kosi na makambo ibele to landeli yango pe to moni ke oui, c'est vrai. Eza fausse. Bande ko na biso super na France, ba landeli yango petit na ba Londres, ba moni ke eza faux. Eza ya lokuté eza ya mabe. Donc, to tchablo exemple Hollanda, botala ba différence oyo. Botala flacon oyo. Omoni awa temeza ya moniato, ba yebaki te place à tablette la kisi comprimé. Ne ba so ba kasi tablette eli table, ba ko ma table ezali mesa. Ba bosanité na pour comme ça pour anglais ba tchang ba benga tablette médicament comprimé benga ngo tablette. Parce que bango ba bosan ba kasi tablette on eza table ba komi table. Première erreur. Deuxième pirate, ezali adresse oyo ba tche awa eza adresse ya mabe. Ba ju adresse ya usine o sala ba kisi na Londres, ba sangisi ngona ba kosi ki eza adresse ya Belgique, mais la Belgique adresse eza la raté. Tu vois, adresse eza la raté. Deuxième le côté ngona. Troisième le côté ali et puis au leba comme à Bruxelles, ne ba comme à Bruxelles avec des L avec S, ba on va comme Bruxelles avec X moko na EL. Donc il comme makabongo te. Donc pour la qui adresse on eza le côté eza pirate. Ba tuana pe ba sala ka 250 mg te. Ba sala kaka 200 mg ba ko boîte ba yebi yango te botala ba boîte ya solo yango oyo. Oyo ndi ba boîte ya solo. Oyo ndi ba boîte ya solo. O ba sali bino zali ba pirate eza ya mabe et outil place ya mabe eza pona eboma ba congolais. O nso mela médicament oyo akokufa. Bande ko na ngai kuma muto ko batina niveau oyo azanga mutema mawa. Batu basali yango to tuso za banani mais baza bandoki baza vraiment bandoki comment muto ko kontina niveau bomande ko na ye ya mobaboyi makila moko kaka ya Abel ekria ki ba moto ya Nzambe bongo ya 1000 personnes obi ozo boma ekrie ningini na bato ya Nzambe boko za la frapper na ndenge ya mukete boko za la vraiment frapper. Voilà bandeko ya message nga passer pour na bino ki bo passer message ou bo partager ngo partout et comme na kin bandeko kini ba mela ba comprimer OT ezali poison, ils allaient mabe pour boumawatu. Batiapé ba masque wana te, ils appellent toujours poison. Donc baza na plan mabe pour na ko bouma ba congolais. Plan wana ezaka na bana ba Congo, baza na kata Congo. Mindele ba collaborer na bana baza na Congo. Bino bo batu wana, to bo otanga ba komba batu awa, mais boko sosola. Bo ba nani bali bandoki, banani bali batu malamu. Mutu ato pese loka mabe pour bouma yo, azaja moyini na yo bandeko. Bo sosola, bye.